ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bonane na molongo mobimba pamba te tozumwa tango molai leta sasa leta moyini apekisaki biso poto mona na bobo mesene. Kasi lokola nzambe alala kate talatina lelo lisusu nzambe abateli biso Talatina bisone sotoloba, c'est Jésus-Christ qui est le number one. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Merci Nabino Nyonso Pambate, Bozali Penza na posa ya koyoka molobele wabino, Océan de la presse ne émission Tolobela Mboka Congo. Bande ko balandi bolandi penza bilili ebele o total sibilo lolenge nini tokendaki ko déposer memo kuna epai ya leta moyini lolenge nini population babetaki lolenge nini population basepelaki lolenge nini population bazokaki ba journaliste ebele bolandi la bémission uti koleka kasi lelo tolobela o yezali ya kamwa lelo toloba na mayele nyonso bande ko bipai na bipai plus 49 kilame na kobenga la hotela connexion ezongi tika ingeta nzambe apambola bino bande ko na lingi pena to solo bokebi nyonso pamba te émission na bino ezali ya réflexion émission na bino ezali ya éveil patriotique éveil ya conscience talatina lelo esengeli to solo na bokebi to solo penza na mayele pamba te to komi lokola lisano oyo bala mikeba bandaki ko sala babandaki ko moyembela biso balobi tala bango na bango bakomi kobomana eye mabe bande ko balandi biso to komi kobomana biso na biso est-ce que wana nde ezalaki etumba oyo to sengelaki maponami est-ce que wana ezalaki yango nde biti élection na République démocratique du Congo est-ce que yango nde ezalaki bite wa biso po ete tokende la lolengo tozali kokende talatina bande ko balandi nalobi ete to solola bisika nyonso bozali ingeta kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino pona mbala mibale pamba te na yebi ete pasi ezali kasi bande ko bangai nalobaka na bino ete na Nairobi na Genève banani nde bateki ekolo Congo bande ko ya kofinga bofingaki ya koloba bolobaki kasi lokola tozali bapanzi sango bateyaki na biso balobi ete mosala na biso ezali liwa totambolaka na liwa yango tondimaka yango pamba te tango tokoloba solo ba oyo bazali kosala mabe bakosepela nango te kasi mopanzi sango azali moto abukaka lokuta te azali pe moto akoselaka moto likambo te po ete azali moto oyo esengeli atambola na sembo po ete mosala maye motambola malamu bande ko balandi tokomi wapi lelo mwana mboka Félix Tshisekedi na base waye elobi na ye longwa na accord ya Genève po ete accord ya Genève elingi eteka ekolo Congo accord ya Genève baye ko soutenir mwana mboka assassin Joseph Kabila Kabange kasi nga na yebisaki bino ezali bongo te po ete tozali na basource sire ya komona lolenge mwana mboka akendelaki ezali lolenge moko kameleyo pa mokendelaki bangolo so na nzela ya esinga babengani base kasi na simena yango bakepa ya Museveni totalisaki bino tolobi nani ateki mboka accord ya Nairobi to ya Genève lelo oyo bino moko boyanola ngai bande ko balandi nani ateki mboka ezali bongo mona mboka Félix Tshisekedi biti ya élection ezalaki nini tozonga nono mwasi mamoke entrée ya AFDL ezalaki nini eyaki kolongola assassin eyaki kolongola dictateur selo bango o ezalaki Mobutu Sese Seko kokungbendu wazabanga personnam tango bango bakotaki est-ce que ba acceptaki Mobutu aza na place balongola ki Mobutu balongola ki bato basalaki na Mobutu bomoni babemba saolona bomoni ki kokanga bato baike bakanga ki ata papa wa biso Tshisekedi wa mulumba bakanga ki ye bazongisaki na village na ye pamba te balobaki ye ndazali mobundisi kasi bande ko balandi tango biso pe to umeli na bango tosali mibuna bango tukumi bale na moko bande ko balandi to komi sikoyo na tango ya kosenga maponami pamba te to moni ete ba libérateur lolenge bayaki po ba libérer biso ba komi nde ba assassin bakundi ba fausse commune bayeli biso ujana bayeli biso entreprise lokola kuluna bayeli biso entreprise lokola assassinat poison makambo baike nzela ezalite ba poubelle kine komi kine kinsasale tolobi te tokende na maponami biti ya maponami ezali nini tolongola
gouvernement ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Tolobi ete to bundeli susu na mandoki te lolenge bango bayaki akuna matata takupika. Tolobi biso siko tokele na mibeko. Tokele ko kota na mobeko likondi oyo ezali bongo constitution. To tambola la mobeko likondi biso so sima ya mibeko. Ndenge balobi na article 60D. Na nzela yango ya moko to ya mibale, moto moko te azali likolo ya mibeko bandeko balandi. Nde tolobi tokene na nzela ya maponami. Manzela ya maponami po ete tokotisa démocratie. Oyo père son nom, notre père Tshisekedi wa Mulumba. Oyo alobaki ete nakoki kozala nommé te, mais na lingi ete peuple nde ba vote ngai. Ah, babotaka mona kasi babotaka motema te. Na nzimi ya solo. Bandeko balandi. Mobutu tozonga la sima a nommé président Tshisekedi lokola premier ministre. Tshisekedi ateki maboko la poche. Alobi ngai Mobutu yoko ekonomé ngai te. Peuple nde pese ngai bokonzi oyo. Kasi boni mona mboka la mère Mende atelemaki koloba la biso la bokebi nyonso. Alobi toko négocier. Pouvoir ekozala négocier. Kasi lelo bino moko bomoni bato ya Nairobi. Bateki mabele ya Congo. Bandeko balandi. Mwana mboka Shadari. Alobi na nkukuna inwenwe bandeko po ete professionnalisme ezali koboya to lakisa biloko mususu. Soki pe na lobi na mwa nkasu na ngala tia kasi kabuya l'homme puissant réalisateur akoboya. Mwana mboka azali koloba ete ya bimaki moto ya mibale. Atomboli Martin Fayulu. Alobi Martin Fayulu ba voter massivement. Kasi to koma na mwana mboka Fachi ba vota ki ete. Azui oyo ba pesi ete. Bandeko bangai ezali pasi pe mawa. Bandeko bo comprendre ete ba chaîne wa biso ezalaka la sima ya bandako ya bato tokobenda bato matoi te po ete bato bazali bato la matoi mangongi pe gouvernement congolais l'état moyini assassin na population ezali bobele rebelle yango bozali komona tokomi na division pambate. Tango tozali koleka boye esengeli moto asembola lito ipoyoka kasi nde mobulu ya population ezali koya pona kopekisa solo eyebana. Lokola vérité ezalaka teti nde talati na Océan de la Presse azali na émission Tolobela Mboka Congo. Bandeko balandi. Mwana mboka andimi babatela ye, babomba ye, bapimela ye bonsomi na ye po ete akaba. Na yebisaki bino na be émission euti koleka. Na lobaki na bino ete bandeko na ngai mwana mboka Joseph Kabila na bato baye bakosala mayele oyo ekoki po bazwa motango ya badepute bayike na législatif ndenge bino bato ya lopoto bolobaka to pe kuna na Sénat bakoluka bango bakoma ebele yango moni babande koluka kosala ba groupe skill ko bimisa bato ya bango bayike lelo oyo bino bato boboyaki motango boni ya bato ba FCC la balie bango babimi 350 députés eloko oyo salamate atako bazali malamu bango babimi majoritaire na parlement tokeyi kuna na makambo matali ba provinciaux bomona wapi ba publier ba député provinciaux liboso ya présidentiel asala ki bongo po ayeba motango mabango po ayeba ndenge nini bako solola tala lelo oyo mwana mboka Joseph Kabila akangi ngolo na ba poale na ye moye a bouger zalité mongolo to ya ba papier bazali mayele balobi maloba epembwa kana mopepe kasi tala makomi etikalaka siko tozali kotuna mwana mboka Félix oyo ya boya ka ba signature oyo ye base tindaka ye na makambo oyo base monya takola misu te bazali kaka nano na matoi mangongi to pe na misu balati maneti ba monite ete coup d'état o bazali ko sala République démocratique du Congo population o ye Fachi azali censé ako diriger ete akolia mbuma one malamu te bandeko balandi 350 députés na français yango ya mona mboka Fachi na yebi te soki ezali pe le poto esengeli toloba ya ko diluer français ya ko diluer bandeko mungba eleki na biloko siko na bakisa mai po ete mai elembisa bokpa soki biloko wana etoki ekiti na se mungba ekozonga yaya badiluwa mungba te bandeko balambi exercice la pesi bilo bosala yako lekisa mungba la bilei eyoka matina matoi lokola bangombe pe yozwa mai na verbe oyo akodiluwe yotia pe mai etoka pe na sima na yango tia na se oyoka soki lotela ya mungu ekobunga
Boko dilué 350 bino boza na 45 ou 46 ou 54 députés. Boko dilué na nesika oyo moko bakangi yo za na liberté te. Oko dilué lo lengeni. Bande kolanga to landa bakagame te. Kagame nenga yaki awa aye kolobala nini. Akoloba kaka mwana mboka. Oboyi mwana oyo pola nini oyo to chaki dauphin po yali ngaka kabila biso mabele. Alobi te na koyi ko sacrifier bokonzi banga te. Papa. Kabila sali makambo ya Nzambe ya. Nzamba lobaki pour la souci ya Israël. Na livre Esaïe, ngana kolala te. Na kobunda po ete bazongela bonsomi na bango. Kabila lobi po na bokonzi baye akoki ko sacrifier moto nyos. Tala ndenga sacrifier dauphin na ye. Donc Shadari a regretté parce que azalaki na ye étiquette na bande ko lobala uta kala kala keza elle imposture. Shadari azali ko exister te azalaki nde bato ya Nairobi nde bazali ko exister na kati ya Shadari. Bondima ki ngai te lelo bomoni te. Shadari azalaki l'imposture. Shadari a monanate a exista te bande ko balandi. Kasi tika na yebisa bino bokonzi ya mwana mboka Félix bato baboya yango te. Bolandi nga la bemission na uti ko lobala bino. To lobi ata kwa koti na ye na mayele mabe. Lokola azali ndeko la biso kaka tondimi. Kasi to boyinde ba propos na yo azali ko tenir. Ce qui peut ba conseiller na no bazali te bandeko. Bo laver mémoire. Azali ko loba ko pesa moto lokola Kabila de bataillon. Azali koloba ako protéger Kabila lokola ambassadeur moko te ba protéger. Moto oya bomi biso, moto oya kundi biso ba fausse commune, moto oya pemeli biso maya, pemeli biso lotiliki, pemeli biso misala, pe moto ya bongo to ndima ye, pe yoka na no ba koti la pouvoir ya bango te ba bani ko s'exercer te. Kasi yoka bazali koloba nini? Balobi na ba fonctionnaire nyonso. Ko banda bango ba ko bana misala bango, ba ko banda kolongwela bango 2% ya misala na bango. Po ba bombela ka bango mokolo ba kozwa retraite ba bango bango moko ba mifutama esalama na mboka nini kasi inesese mosala lango nini bande ko balandi nalo ba bandi misala te kasi yoka ba projet ba bango yoka lolenge bango bazali ko kumbela makambo mabango yaya ta on asala kele mission bato bazali belé yango boki mwa ko seka wala po ekamu isi bango inesese mosala lango nini nani akondima ye moko amifuta maboka takaide pour sa salaire yango ezali boni ya ba fonctionnaire pour être président de la République tilelo azali na on a projeté président azali na projeté wuta bande ko sala campagne na ezali la projeté bolanda ki malamu alobi na biso était projet na ye akokangande boloko ezala te cela veut dire ezali pas sipe mawana anticiper nano pamba te bato bazali kolela siko ke l'état moyina sali bango mabe l'état assassin alors moyen to funda bango ezali te pour être boloko mokozalaka te bande ko balandi kasi ya molobaki lisusu alobi boye azali na ye atako na ide moko te ya koloba pamba te moto ayebi ko gouverner ezali bongo mwana mboka Joseph Kabila pamba te Kabila nde moto asali soki azongi akoyeba lolenge ni bisika bebisaki pa bongisa kasi ye azali na oneloko koloba te pona no akoma tata mokonzi ekolo te bande ko bangai kasi moto ya bongo nde tata mokonzi ekolo atako gradi na ngai atako miradi na ngai atako pasteur bakotikalaka ko raisonner bongo te atako Poramento Angolano Florence Mokitani ya la reine Olga Lompinga ako raisonner lolengi wana te yango talatina lelo bomoni etumba oyo pe regret ya ba congolais to sali maponami to poni to boy mona mboka assassin mobomi Joseph Kabila Kabange kasi Joseph alobi na biso je suis là je resterai tala alobi n'a ko négocier na fachi naza ko nommer pas la kaki biso abi je dois nommer a nommer Félix le président a kozwa siko primature a kozwa sénat a kozwa makambo nyonso kasi ndeko la biso Félix a kotika la kaka ministre na ba ministère ya culture et art a kotika la kaka la ministère ya sport siko bandeko langa tala bisika ba meme na sport et loisir na chambre likolo na ya se est-ce que Kabila kolinga apesa yango Félix na ndenge tolobi tozo diluer na français ya biso boza sir makamale ko sala matalati na biso tolobi na bokonzi oyo NON to boy yango te kasi tolingi nde to sauvegarder papa la biso Félix tolingi nde to pesa ye maboko na malamu soki nesika oyo akomaki yango ye moko sans nomination ya mona mboka Joseph Kabila Kabange
mutu moko te kotelemela bokonzi po ete na Fayulu na Félix baza mutu moko bazali ba congolais bandeko babiso tokoki kotelemela bokonzi wana te ata ko faci a tricher tokoloba mona mboka Fayulu melama ya pio Bemba Gombo Moïse Katumbi oyo azwi ezali ndeko na biso boya tokitana tosala mosala totombola ekolo Congo paseleki kasi kobanga na biso est-ce que bomo ya ndeko na biso ezali ya solo azali na lobi komolai lokola azali pembe na ya assassin bandeko na ngai yo lobi tika na boko la nguma ya toloba makamba le corbeau le Renate parce que Fachi azali na mayele koleka Félix te e koleka nani te Joseph Kabila te tala moto batindelaki Kamele Vital Kamerhe Félix bato ozali kolia na bango bazali bato mabe Congolais yinio te soko moni to bimini banda te soko moni to sepeli te tala yo moko yo zubo konzi pona ni baloba yango na 2h du matin yo ba voter massivement pona ni ba peso bokonzi ya nkuku na butu tango bato bayebi te oyibi nini ya muto yo zali Congolais ndeko na biso papa na yo abundi soki lelo ba parti etondami ebele grâce à papa na yo oza fier ya kokufa maboko pembe otie maboko na yo matondi makila matondi makila po ete bato bakufaki bakufi na moto na yo Félix bakomi kolele pai na yo yango mona mboka assassin de la République démocratique du Congo azali siko ko sepela na ba mona Rwanda ata ko bakosala nyonso ezali pamba Félix balobi bazuyo ba diama batumola na République démocratique du Congo. Est-ce que Paul Kagame a kondima yo obenga na ba Rwandais na étendu à République démocratique du Congo exercice à liboso to peso Angola soko ni to peso maboko benga na ba monya Rwanda l'étendu à République démocratique du Congo boto la bango ba minéré na biso to lingi guerre sila na est total soki vraiment yo ko bimisa makoki ya mwana mobali ah papa moto aboyo azalite bande ko balandi to boyi ba radio trottoir tozali wana po to informer bino yango na bakala bino nous là on s'informe on s'incultive rien que pour vous informer toza wana po to informer population congolaise n'a jamais haïr frère na bango 10 bakoyi ko sala yango te tokoki koboya te tokopesa Félix maboko ata kondekola biso azana motau na ye soki tokanisi papa na ye ndenge bakino bazolo batozo kanisa pauvre père donc soki makila wana tokobwaka musu tokomela ezali nde tango tokokanisa papa na biso pe asonama mais lokola tolela ye te ndeko nanga ate ebembela ye lelo eza sans impact parce que oyebi tango ekeki fia kolela moto ezalaka tango wala nde tolobaka nyonso lelo ate ye koya na gouvernement nani akokele kotika Flair Joseph Kabila Kabange atika Flair epai ya moto bazali ennemi à vie oh tango balinga baboma Yesu Kaif na Hérode bakomaki ba ami ba ennemi bazalaka tango molai référence à République démocratique du Congo talati na gouvernement assassin tokoyi kondima yango te ba congolais bazana kati nalandaki bandeko mususu etando eke koloba ete bato batindi po baboma bandeko la biso baluba ezali bongo ba perdant NON mona mboka Fayulu na ba discours na moko tatili kondima mais ezali meme bouti kolandela mikolo na betando eke maloba Fayulu alobi atangai na koyi koloba yango te tikala yebisa bino na ba sentiment yanga atake mutu na koloba yango te nga moko kutu na zondima te ke wana eza Martin Fayulu uti koloba alobi botika nalingi te biso na biso to boma na bitumba wale ezalaki ya biso te eza maloba ya Martin Fayulu apese biso mai ya pio ya koloba ete biso tokoyi kobunda te na bandeko na biso baluba kasi eloko esalaki nini ezali nde réclamation ya population congolaise ba réclamer ba voix na bango balobi comment to bungisa eloko oyo tondimi machine to bundi po ete machine on etika la machine imprimante to kei to sali makamno so basalaka ebongo lelo bakosa biso ndo moni na kanda wana ekomaki ya baluba na bangala baluba na bakongo baluba na bato bandundu ekolo nyonso ebalukeli baluba ezalaki kaka bato bandundu te bato babetaki baluba bazalaki bato bandundu te bakosa bilo te baluba babetami pola nini soki makamala mu Félix asalaki me baluba babetami te parce que baluba bango pe na compte na bango bazali ko benga ngala zala bato babenga kinga balobi lango océan de la presse biso to gagner on dirait océan de la presse azali ennemi à République démocratique du Congo allez-y comprendre un de Moulou qui est mon ami nazali ko avouer bino vérité on ngale lelo to koloba la lisusu te parce que on a lobela ki na téléphone akataki mbala moko parce que akokai kolobalanga bongo te falaka lobalanga océan de la presse est aux cette fois-ci président ya République démocratique du Congo oyo a fouté Kabila dehors
Mais nous les Balouba, cette fois-ci, ah non, Félix n'est pas président de Balouba. Si Félix est comme président de Balouba, wana biso la Balouba tokotika la koyo kalate parce que Félix a côté la coterie, mais Félix est président de la République démocratique du Congo, a gouverné ka les dékasaïté et puis to kene moi musika ya kozonga to quand même histoire en mboka. Hein? Balouba ya mbujima na katanga na ya nini? Bande kolanga oyo ya nini non les Balouba ngo bazali susu kobunga ngai bayokala kala bango penza te. Hein? Les deux Balouba là. Ya mbujimai. Hein? Koyoka les alités ngai na lelaka je vis les Balouba. Na yebaka teke bazaka na conflit qui trahit père Tshisekedi wala ngai na mbujimai. Na Longwe na kei na Chikapa. Na vai na centre na Dibumba. Na komi na Kamako. Nde place la yebaki ke Balouba ngo bazalaka ya mbujimai na oyo bande kolanga mususu wana vraiment bolimbisanga ndene bozolonga la mutu na ngai. Hein? Mais est-ce que tous les Balouba ont voté Félix Tshisekedi? Non, il y a aussi les Balouba qui voté Fayoulou. Mais cela veut dire que la division, on a na lobi to longolengo na mitu na biso ba frère na biso Balouba tozali ensemble. Makambo ya salamaki ezali parce que ezala bino moko bokoyi kondimango te aujourd'hui ceux qui bozongi na ba raison na bino et salamate 350 députés ya batu moko boy. Et puis batongo banani ba sasa ya République démocratique du Congo qui a voté bato FCC. Nana voté bato PPRD. Nana voté bango. Ngala moni bato baye na FCC. Population ont changé leur identité sur les champs. Malamoko balobi to bata Fayoulou. Malamoko to lobi to bata Bemba. Batu ya FCC. Batie ba pa 4 la bango MLC. Bakomi bata Franck Diongo. Oyo batu ne ba se retirer ki mais batu belé ba bimi ya Franck Diongo je vous dis. Batu ba voter bango na sima ya batu wana. Batu ya FCC ba voter bango te. Et c'est ça qui ba touté. Et PPRD azu ba touté. Tika le ba voter quoi ba André Kimbuta ba voter bango wapi. Hein? Ceux qui mon frère Ouera qui n'a pas compris que l'obi la tonga kokai comme on a passé le lo bazongi si est-ce que la musique il a na ko accepter yango au moni biloko tozo boya ke bazali ko assassiner population congolaise il fallait que bateka mon frère Ouera en paix batindi azala député Ouera lobi la ko soutenir Joseph Kabila et aujourd'hui na mona na misu na ngai ndenge bazo lapide mutu pa yembi Augustine je plairais na lobi Ouera Ranson na mboka na yemoko la changu allez-y comprendre que un diviseur aye ko diviser biso alors tokoki ko accepter yango te parce que politique ya ba mwana Rwanda ezali ko diviser biso bato la bato yango na lobaki de bandelike ezala te bayembela biso tala bango na bango bakomi ko bomana hein apesi biso mutu ande ko la biso Félix na plateau hein Hérode asengi alobi binela ngai na ko peso bokonzi alobi nani te Menda ya lobité to négocier to kele ko négocier pour to tindaki déjà Kamel Vital Kamer les pacificateurs accueilli déjà ko potanisa bango kuna tozu Félix c'est notre frère présidence na yo mutu moko ko tikala ko boya yango te tout congolais malobo na loba ke utake pa langalite petit peuple o lelo ba ko mona yo te o ba ko betelo maboko o ba ko linga yo o sala en paix soki o livrer biso mutu ya mona mboka Joseph Kabila la plateau tu es président de la République de la RDC sinon peuple congolais goza simanoté à part tes frères du sang les Luba biso to kabwana yo ce n'est pas maloba yangai ezali maloba ya ba révolutionnaire ezali maloba ya ba zaïrois balobi soki kaka Kabila alongwe la gouvernement na yo diloué biloko zoloba wala Metolingi Joseph Kabila na gouvernement assassin na ye loko ba la mère Mende bakimbuta bato na ye nyoso basala ki na ye ba professeur Théophile to mona bango nyoso na lo ba kende pe na retraite ndenge ya Mobutu bakendaki ba senga pe be exil ba banda kozongela biso après loko la bananga papa nanga bakende cour constitutionnelle ekende ba assassin wana lo lenge ba satala biso to lobaka ekelanto afokele botomoko ba oma bato ba wolio moto abatami aleki o mayele comment moto akolo ba soutenir ngai bosali accord ya nini bilo mo boyebi ozo soutenir ya quoi ya pesi yo nini apesi yo bokonzi mais chancelier mais ezo kamwisanga ke population basolo ba kozalo kwa Lorenzo Lokuta moto akokai ko sala bongo ngai za Shadari parce que Shadari nde azalaki dauphin Shadari nde azalaki na pouvoir ko changer mais ozalaki dauphin te cela veut dire Shadari a raison ya koloba ke dauphin zali yo to komi na biso na soka bande ko langai yango na linga ki to solo la bilo la boke binyoso personne a yini Félix to boyinde pratique to boyinde to sangana makila la biso lisusu na Kabila
Kabila bomi ya solo. Mboka la biso bato bakufi baleki mon génocide. Bato a est bako sepela Félix Ndengeni. Tala division à côté de biso. Bato a est. Ba Congo. Bande ko la biso ba Mongo. Bambuza. Bande ko la biso ba lokele. Bako sepela te o ke to lobi to zali bana ya tata moko ekolo boko mokonzi moko. Félix bande ko na balingi yo. Kasi lo lenge déjà basi ba pesi yo bile ya kolia. Total asi réellement oko sala oyo papa na yo azalaki na posa na yango soki osali yango toko honore yo toko tombolo la chipoi toko yebisa fayulu pesa maboko mais soki kaka tomoni na mikolo mizali koya bosali remise et reprise et que mwana mboka assassin akomi na moto ya Sénat tomoni bango ba dominer cela veut dire toyebi ete yo okopesa loi moko te. Po bato bavotaka ba loi oto osela lelo ezali bongo bato na député kuna na législative bango bato batelemaka après bakopesa yango bato na Sénat soki lelo oyo Kabila komi mokonzi na Sénat na place à Kengo ndekolanga allez-y comprendre nekoya Mbote la bino nyonso bato basoba fidélité pour la kolanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bongo mbote na kabuya l'homme puissant zalaki bongo la sima ya caméra l'homme imbattable infatigable l'incontournable tika nzambe apambola mwana mobali opaza toujours présent na poste na ye azali bongo abakuke na pesi le sukombo ya bakuke tango bato bakolala biso tozokele koluka lolenge ni toko sala bande kona ngai matondo mingi na bapuramento angolano bolembaki ko benga te la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Batondo Mido mbote la bino nyonso bayimboka États-Unis merci na bino nyonso kilame bokile lokonde fampekato la plus 49 na lobby fondation Believe mama Fariana mokonza bakabelo mbote na yo mama Chantal et la fondation Fitina na lobby bongo tika nzambe abate la Rita mawete l'enfant propre na London na lobby bino nyonso bozali ebele ba mbote na nosikote to réfléchir Ingeta Joe Merlino na Suisse Ingeta Freddy Massini na États-Unis d'Amérique Ingeta na femme puissante maman boyo bokile lokonde femme pekato Ingeta na la patronne na maman Chantal Aya ona papa Ozena Bianca la Rebecca binonde bo sepelati Ingeta boko tasikoyo bo commenter tolobi Congo au Congolais merci mingi na Pape J directeur de recherche stratégique merci mingi na sango mokonzi paré à bémission bangai pe pourquoi pas la coordination ya Jimmy Boyembe Ingeta Congo au Congolais Congo au Congolais bye ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.